Sommaire des rencontres d'octobre 2018 de frère Franck. To Bokuse ya mayanga ni andeko Franck ya octobre 2018. Balinga mibali pe basi katena Kristo. Ezali ndeko Franck azali ko lebino depuis Centre missionnaire international ya Krefeld en Allemagne. Tuzali kotala na sima na weekend witi koleka to pambwa maki libota na Nzambe esanganaki pona koyoka loba na Nzambe na kanisi ete tozalaki kosangana pene na kuutaka na bamboka tukumi bale na mibale balingami kolo apamboli biso na ndenge moko ya makasi ya nguya pe tokabolaki bilei ya kitoko pe etinda to message ya tango oyo koyebaki ete bozongi ya Kristo bozongi ya mibale ya Kristo ekomi penza pene. Tozali komona masakoli ya Biblia kokokisamaka elongo na Israel, elongo na bikolo pe elongo na Ecclesia to mwasi na libala ya Kristo. Kasi devoir na biso ezali ete to kabola malakisi ya solo ya ebandeli ya bantoma pamba te elaka ezali ete Nzambe akotindela biso mutu oyo azali lokola Eliya pona kozongisa biloko nyonso pe komema biso kozongisa biso na moboko ya ebandeli oyo etiamaki epai ya bantoma pe basakoli restauration ya solo pe ya mobimba kati na nzoto ya Kristo. Nkolo na biso azali ya ebandeli pe ya suka pe kati na Ecclesia ya Nouveau Testament na suka ekozala be bongo Église esengeli ezala ndenge ezalaki na ebandeli pe tozana bilaka ndenge ekomami na mukanda ya Zacharie chapitre 10 na verset liboso pe tosengeli kosambela ete mbula ya yambo pe ndenge ekomami na mukanda ya Jacques Yakobi chapitre 5 verset 7 tondimi ete Nzambe atindi mosali na ye pe mosakoli po ete amemela biso etinda etango ye azwaki mutu na ye mosali na ye kati na nkembo na ngolo na Nzambe na kokaki komema etinda oyo iloba na Nzambe ya solo ya ebandeli na mokili mobimba pe na bikolo nyonso katikati na mabele nde yango wana likomi oyo ekokisami ya liboso sango malamu ya Yesu Kristo esengeli etema na bikolo nyonso na mokili mobimba sima na yango nde suka ekoya bato mosusu bakoyamba yango lokola banzengeneke pe bato mosusu bakobima pe bakozala restauré pe bakozala préparé c'est-à-dire babongisami pona bozongi ya Kristo. C'est oyo ezali kozokisa ngai vraiment na kati na motema na ngai ezali nde koyeba ete bandimbola ya ba déclaration ya ndeko Branham oyo bato bazali kosala balingami nalobaka yango mbalebele nayebaki ndeko Branham pene da bambula 10 pe nakoyi koloba yango pe nasali mabiki ebele ndakisa na décembre 1962 tango alobaki ndeko Franck okoyi kokende koteya na place na ngai na Los Angeles na ndeko Demo Chakarian na mayangani ya ba homme d'affaires du plein évangile po ete nakoyi kokende kuna te parce que nazwaki vision moko kuuta na Nzambe kuuta na nkolo nde alakisi vision wana pe eleki basanza motoba esengeli na bongisa
bagage na ngai pe nakende na mboka Arizona. Pona tina ya vision wana oyo Nzambe apesi ngai esengeli nakende. Na bongo asengaki ngai nakende na Los Angeles pe nateya na place na ye pona ko représenter ye na cafétéria ya mboka Clifton. Balingami nayebi makambo oyo nyonso Nzambe asali. Pe sima tango apesi tango na yoki ete fungola etindami kouta na Jeffersonville na bandeko mibali ya kuna pona kofungola makomi pona kofungola Apocalypse chapitre 10 verset 7 to Luc chapitre 7 verset 30 to Zacharie na makomi mususu. Balingami nalingi koloba boye na kombo na nkolo boza na besoin ya mbela kouta na Nzambe po ete osala ntomo na mosala oyo ezali engebene na volonté ya Nzambe. Soki bongo te okosalela Nzambe musala oyo ezali na volonté na yete pe na lolenge yango na koyi kolobete na respect na limemia boto na Nzambe pe na koyi ko sepela na ntoma musala pe komona ndenge ya nalobi ministère ya ndeko Branham na sengeli kobeta sete kezali ekokite ete totia sete na Luc chapitre 17 verset 30 kasi bosengeli kotanga milongo nyonso oyo elandi tina verset 29 pe bosengeli kotanga milongo oyo kobanda verset 31 pona koyeba na siki limiere kozala na ntango na pokwa. Bosengeli kotanga Zacharie verset 14 ti verset liboso. Bosengeli kotanga verset 5 kotanga verset 5 8 pe milongo mosusu pona koyeba na siki epai oyo kotia oyo elakami pe oyo esengeli koya. William Branham azalaki musakoli ya Nzambe pe toyebi yango na kati ya kundima ya sika tozana mbala 845 fois makomi ya boyokani ya kala ba utiliser yango pona koloba ete oyo Nzambe alingaki koloba na kati na kundima ya sika pe na mbala moko tosengeli kotika makambo mosusu esika yango ndenge esengeli kozala. Lolenge moko likambo oyo ezali kosaplike ezali kotiama na Apocalypse chapitre 10 mulongo ya sambo yango ya kotanga mulongo ya sambo bosengeli kotanga milongo ya liboso ya mibale ya misatu ya mine mitano ya motoba pe kotanga mulongo ya mwambe libwa na zomi. Bokoki kozwa mulongo moko te pe kolongola yango na contexte na yango. William Branham azalaki musakoli ya Nzambe a utiliser verset ya 7e verset pona ntoma na musala na ye parce que na nzela ya ntoma na musala na ye ba mystère nyonso ya Nzambe engebene na mwango ya lobiko eyebanaki kasi
nambala moko moko Apocalypse 10 etikali kaka bongo ndenge yango ekomami. Pe soki kaka nkolo pamba te kaka soki nkolo aye lokola anjelo ya alliance akokita pe akotia matambi na ye na mabele moko na mbu ndenge wana nde Apocalypse chapitre 10 ekokokisama. Et puis bakopesa annonce na verset ya motoba ya sambo plutôt pe na mukolo ya 7e anzelo oya bakelelo tango ya kobeta kelelo libombani na nzambe ekokokisama. Balingami bandeko mibali tango ekoki ya kotika ba faux enseignement na bino ete pole to foudre ebeta ba enseignant nyonso ba lakisi nyonso ya ba tonnerre parce que ezali katina makomite pe bo nyonso o bayebi ke ndeko Branham alobaki na tina ya le 24 mars 1963 tango ateyaki na tina likambo ya setso abetaki mbala sambo na etelo pe alobi ba tonnerre to bankake ezaki penza na nguya kotalilaka libiki oyo ya nguya oyo abikaka na ngomba wana esika kendaka tango banzelo sambo bamilakisi epai na ye na kati na nuée surnaturelle. Balingi me bandeko quand le temps tango ekokoka boko banda ko respecter liloba na nzambe pe kotia yango kutia oyo musakola lobi engebene na mwango ya lobiko engebene liloba na nzambe pe kotika bandimbola pe kotika kobungisa libota na nzambe. Sene kaka soki bozali kati na bato bazali na élection soki bozali na kati na boponami nde tango wana boko bozanda ko respecter liloba na nzambe. Soki bongo te kokoba ko lakisaka bandimola na bino ba direction na bino pe kolobaki te prophète alobaki pe bozali kobomba na sima na ye pe na oya alobaki pe bozali kobongisa libota na nzambe pe tikana nu pona kosukisa naloba boye pona tina ya manda kuvuta na nzambe nazwaki kuvuta na nkolo William Branham a confirmé yango liloba moko na moko pe na tina na yango na memi responsabilité makasi oyo ata moko te na mabele amemi yango ya koteya ya kopartager liloba na solo ya ebandeli ya nzambe pe kutia oyo nyonso ndeko Branham alobaki katikati na makomi ya bule tozana makami balete tozana ekambo moko message ezali liloba pe liloba ezali message tikete nzambe apambola bino pe azala elongo na bino pe oyo ezala tango oyo tokomona na nzela ya emoniseli kuta na nzambe pe kotia nyonso pe tukoki ko mitia biso moko kati na bokonzi na nzambe na kati na mwango na lobiko pe tozela bozongi ya Kristo pe to se prepare pona mukolo ya nkembo wana tikete nzambe apambola bino azala elongo na bino na kati na nkombo kitoko ya nkolo Yesu Kristo. Amen.